bandeko na nga na okili solo ndeko ya mwasi apesi nga lisolo na ye mobali na abeti mwana na bango baza marié couple ezaka bien baza un beau couple kaka mpona badevoir mwana okosala badevoir te mobali apesi mwana na ye mbata apesi mpe un plat azipoli ye mbata comme on dit quoi mais eza mbata po ebebisa mwana te c'est pas un mbata méchant mais peut-être na colère wana mwana azokosala devoir te papa motema esuki apesi ye mbata mwana apparemment quelques heures après azwi mwa rouge aller le lendemain bake école maîtresse amoni mwana aza rouge na matama mwana alobi papa moto abeti nga mbata mpo nazwa kosala badevoir te maîtresse asignale na police ce soir ntango baparent baya kozwa mwana police aye maîtresse asignale mobali ya na garde à vue mwana mama eko récupérer mwana na mbila donc là balobi mama ozonga puisque mwana témoigné mama sali eloko te mama azalaki te papa moto azalaki tosindana mpona badevoir nazwa kosala badevoir te papa apesi nga mbata na bapokwa lelo na batongo ya lelo maîtresse amoni bongo basignale bandeko na nga lelo papa ngo aza na garde à vue akobima te tanko azwi avocat te ekokende na tribunal so mpe babotola bango bana toyebi te ekozala une suite ekozala banquête parfois ça n'arrive pas qu'aux autres yango wana bana awa na poto babetaka bana te bandeko na nga babetaka bana te na poto awa eza bana république bana ya république bana baza ya yo so baza na libumu na yo soki une fois esa abimi bana baza ya yo te en plus ozobeta mwana mbata poids ya mokolo na ndenge mwana kozwa yango eya lokola memi bakilo c'est vraiment très dangereux tosalaka attention babetaka mwana te kopunir mwana kogangela mwana mais tobetaka bana te ezali vraiment important bandeko na nga s'il vous plaît ça n'arrive pas qu'aux autres c'est vrai que na culture na biso na Afrique biso tokola babetaka biso mais ezali kobeta te poto eboma biso ezali kobeta po ecorriger biso mais na poto ezalaka différent yango wana bandeko na nga s'il vous plaît lisolo epesi nga pasi epesi nga mawa boyebisaka na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez botika bamama kobetaka bana botika bapapa kobetaka bana mwana bapesaki conseil balobelaka ye s'il faut punir ye s'il faut kolongola ye bajouer makambo nyonso mais kobeta te bandeko na nga je vous dis à bientôt.